ba comme na ba niveau azala na mutema mabe oh obi pourquoi bazana mutema mabe comment so pe olandeli pe morceau na omoni na sepela mingi na Jésus so na lo ba mingi fait rigola ba ba canson o artiste wana alekeli fait rigola moni eza mutema mabe o na omona lelo ba mbuta likaku na ba mususu grand p jeune moko bo ami benga mona kitambo villageois mo uta ba kalemi boy alo ba lingala mo etengama boy vilain garçon vilain héritier ibulo leke na beauté banda wa ti lubumbashi na nenga kidiaba. Vous êtes nombreux en train de suivre cette émission d'aujourd'hui avec votre humble serviteur héritier Ibula Mouya Kanabango nyonso o ayela kabino makama malamu na concept touch na biti boza tellement belle bande ko nyonso balingaka boss na biso babi boss ya mboka audace Milando motema maman afi Milando en tout cas maman abetaka masola kitoko na chaîne o vraiment so dans il solo na yo contactenga to bengi na numéro ezawana obetika li solo na ba opesa solution na biyano na yo par rapport ya mituna ozana na kati ya motema. Merci beaucoup na équipe présidentielle Maman Fanta Fofana Bibi Choumou motema Cédric Makela, pourquoi pas à notre deuxième vice-président qui est Naomi la perle noire, la perle rare, la japonaise, pourquoi pas coach Emmanuel Kalon jouer tout ces bumbali soy les motivateurs acteurs Rugen sans peur homme vrai. Botala ka héritier Ibula. Luda Christophila, l'aspect des États-Unis, pourquoi pas Lucas Chiquito, le patron silencieux, mon thème Ariane à la chocoline, la douce. Merci beaucoup à Joffis et Papa Social Nzungu Yamen. Mon thème hérite la cadette Nzungu Yamen. Sans plus tarder, mon héritier Ibula. En tout cas, Fongolanga pour et ça là, Kitoko na eleni que je dis directement bonjour Rock. Bonjour, bonjour Mouya Cannabiso. Voilà, bonjour. Ouais, Kimi Ezali, balobi o bo solo na musique. Voilà. Tu es juste pour nous éveiller conscience à bande Konabiso quoi. Donc voilà. Voilà, tu es pour nous éveiller conscience il y a bande Konabiso par rapport na yo ndengo zawana bato ba kolando bani ba yeba ozanani. Rock Kilolo Azali chroniqueur. Voilà. Chroniqueur, il y a chroniqueur Titende Balobara, chroniqueur Watangi Chik, Bana Ifasik Tubaebi, chroniqueur Watangeli Boulone Chik à vide. Voilà, tout ça la musala on ambok internet. Tout ça na juste pour na ko bunda ba anti-valeur, ba détruire master, ba détruire jeunesse congolaise, et surtout dans le monde de la musique. Pour tout le monde ba anti-valeur, ba coach trop le kuta tellement coach mingi, et on tout ça na pour nous le faire. Voilà, comportement. Il y a des journalistes et des chroniqueurs, des chroniqueuses. C'est dernier sur le plan. Il y a des chaînes, il y a YouTube. Aux autres, j'ai jamais compris. Ouais, comportement na biso, ba journaliste na ba chroniqueur, o ba sala musalo sur internet, tozo déplorer nango mingi. C'est parce que musalo eza musalo ba biso muso tokendela en chik na ba bino selo na ndenga na yebeli oza muto 8 ans ebele na classe pour no sala musalo zo sala. Mais bande ko na biso mingi bazo pesa su musalo valeur te. Ba mitiki sima ya bato et surtout bato bazo mema ya on a benga ba anti-valeur. Un anti-valeur moko boye wazo pesa limie miate na musala o mona journaliste mto atangi classe akesi manae abosani bito ba para batindela e classe na muto na ba komo détruire masse congolaise. C'est pour cela moni ba biso tozana pona luka ko éveiller conscience bande ko na biso ba maman Fanta Fofana ba maman présidente ba Noli la perle rare et longo na bino ete ba lamuka. Donc comportement bande ko na biso to déplorer na mingi surtout ba anti-valeur ndevement on a eli awa. Voilà, surtout ba anti-valeur nelelo oyeli awa mais lelo komona ke musique na biso et comme ka teno ba matisa mutu moko ba kitisa batu mosusu yo esalonde komatisa mutu moko ko kitisa batu misusu eza mabete. Siko faut ko ba gano mutu nini ngo pe bo matisa. Osomona faut que ba mutu ngo azanani mutu ko za zo la fierté de musique africaine to congolaise to boité mais azala boy. Voilà, so ki mutu azo benda bo soto ya libanda azo benda bo soto na terrasse azo mema na kati ya salon to na kati ya ndako o eza déjà mbelo o eza na ba bon chanteur o eza na bato ba osala musala ba kito boto tika ka boy pozo sala so ki ndeni so pendeni musique congolaise eza tozana ba patrimoine national na mboka oyo ke no fo mboka na biso bando lengela taba tuloko
Non. Héritier Iboula. Héritier Iboula. On ne peut pas tokoki kobata mate tona ba chanteur que no baza incontestable na loba. OK. Tous exemple ba tuloko la paix à son nom papa Wemba. OK. Si akufa kenda wana c'est quelqu'un asa incontestable. Asa artiste mo asa valeur amboko yango na remercier mingi ex chef de l'état na biso po malgré tout ba latisae qui chevalier wana na retard mais baza bato ba mérita vraiment. Toujours exemple artiste chanteur compositeur le rôle a fait Ferrego la Jésus de Nias. Azamutu oh en tout cas on ne peut pas s'avaler la face. Un bon chanteur. Surtout longo li batuloko ba papa chéri Jibem Piana. Surtout longo li batuloko ba paix à son âme kin kesere mené. Ba Koffi Olomide ba grand. Ba Koffi Olomide na ba grand. Mais lelo oh yosuki to na mutu oh lelo geno oh toko fanda pina botozo sambela nkolo bateli la biso na anuna. Na musalo ba ya batuloko ba Ferrego la Jésus de Nias. Donc baza tellement belé que no ba Ferrego la ba héritier Watanabe. Ba déplique pomba tokotanga tokoboya kotanga pe bande musona ba kombote ba yale ata ba tokoba ba yale vraiment ba grand chanteur tala mutlo wa yale so bien incarné kin kestera somo donc ba tokoba ba Ferrego na baza ba patrimoine o tokoki ko négliger te na mboka. Voilà, merci beaucoup baza ba patrimoine o tokoki ko négliger te na mboka oyo ba patrimoine. Mais sikoyo lelo makambo ekoeli l'artiste ya mboka au balobi qu'il faut à récompenser tout à fouta qu'on récupère aux arababilo quoi batu sans autorisation c'est quoi ezaka musique à mboka c'est quoi ezaka sonini ezaka oyebi que artiste moralement à rose suna moral bien te artiste moralement à cause de la suna moral bien te bande artiste fallait pour oui bon na yebi kende to mega peu de côté pour na moi likamba bande obalimbisanga pour na oloba rien que vérité au mon artiste lelo a romo futa kaka biloko ya banda kolona voilà. Donc artiste a comme foot à biloko voilà artiste a comme foot à biloko yemo alonaki yo comment en tant qu'artiste ozo nzembo mutu ozui juste morceau muke otient na kati nzembo na au 6 ozo la 1 million au moment où consulter ni ba membre famille na ni entourage na entre guillemets oza mapata. Non, laisse tomber papa. Eza morceau ni no yemba muke. Eza eloko moko boye na bossa nini yango eza nini olelo tokobina a se dédicacer place wana olelo tokobina eza loko artiste na biso ya basala eloko wana na pasi je crois to mais ba bilo mo ndenge wana eza loko artiste mboka na biso mo kaka nde na yembi de abo ba téléspectateur ba se retrouver déjà donc artiste na biso azobuka ka biloko juste oyo ye azolona omoni nga yebisaka batu med fois killer kele si azala nanga d'accord même ça batu med fois no omoni arrogance soki komi ko leke komo koma na niveau mo ke no okomo yoka su batute entourage komo mona bango ndire ba miette on dirait ba tout monde ba tina te donc na entourage ngo poso ngaka ba tout monde bazo ba peso ba gloire kaka place au boite pour mtazo courage ko biso ke non leader artiste ta la place te siko yango mona biso to yaka juste pour no zongisa bango na nzela artiste azobuka rien que oya zolona donc il faut récompenser famille wana na okutu keno ba bete elo moins ba $80,000 soki 50,000 il faut devoir famille wana obligatoirement faut devoir bango mona bango eza obligé faut devoir mais peut-être artiste na mukolo parti nzembo peut-être bazana bona collaboration bien msunne abosana ko pese mbongo to tiba koma na ba niveau azala na mutema mabe obi pourquoi bazana mutema mabe comment sope olandeli pe mosona omoni na sepela mingi na Jésus de sona oloba mingi Ferrego la bato ba kansondre so pende nini so tali ba interprétation tout Ferrego la yemba na vina omona ke non so tali atana ba pochette ba CD a mentionner so landi kama sutra cha partie moko boye ya le défunt vieux papa na biso lombo makia ti persona famille ba vina biso emongo ba yebi asenga ba autorisation pendenga zana batu oyo bazwaka mbongo ya
Il y a papa Luambo Makiadi na basasem na bapoto wana bayebi ke non bazwaka une partie ya oyo Ferregola yemba ya père na bango ba récupérer au moins Ferregola a dédicacé à mukolo loko. Si a dédicacé a signaler. On a dit que non bato ba kende ba vérifier si ma pochette. Viens à signaler wana. Na combo. Donc so exemple ya Fabregas maestro ayemba partie mobo ya je moi nangele amasiona combo ya vie bailo. Plus loin à 5 ans autorisation pas vieux bailo. Vieux bailo il se met petit ko bossa na ko mentionner te vieux bailo azola ngo moi eloko moi miette mo boelega kana compte ave mais que tout vieux azo récolter ba mbonga ba evre na sala na ba sasem mais eloko na pe coach ça peut moins implice so eloko artiste na biso bossa na nde yango wana moni ça ba défaut moko que non sentir entourage yango moni na féliciter le lo Ferregola Jésus de Niance pe na féliciter ba journaliste o bazo entouré média na na moni que baza quand même batu oyo mito ko mosala. Sotali il y a 2 ans 3 ans passé discours les agimoro faire ça mal entouré mais tala lelo na ko comprendre que silence pe qui mi a faire lelo bato bako comprendre atika faire musika baoloba bongo mais baloba tika faire musika sur plan de quoi biso to anakisa ça biso to anakisa ça toyebi to anakini na uti parité na uti mikilité na uti na la lakini toyebi réalité papa aleke sur plan de quoi au artiste wana aleke li Ferregola moni eza mutema mabe on a mona lelo ba mbuta likaku na ba musuzo grand p jeune moko mi benga mona kitambo villageois moi utaba kalemi boy alors ba linga la mo etengama boy vilain garçon vilain héritier ibulo lege na beauté banda wa ti lubumbashi na nenga kidiaba mais nazo sauver mais nazo biso vérité ndeko na ngai vilain mo uta kalemi boy na mbuta likaku ba komo sala banalisme moko epola nyonso na po ani nikapona ko déstabiliser personnalité ya mutu moko boy. Donc bazoko ka encourager artiste na bango na mabete o ba moni ke no artiste a dérober to ke ko aider yango moni na ko moseka bango lelo mutu moko boya fanda afingela bino mwasi ya leader abimisa ba incapacité ya mwasi ya leader na bino libanda mais ka po bo moni ke no côté média bokomi na faillite boke mbangu bo récupérer bozongisie ba moni ma ke bakomi na faillite mais oui bakomi na faillite pourquoi bisanga nani Vincent Toulouse na PC mbote sikazali akoma mutu ya boyo na PC pourquoi na PC le Vincent Toulouse mbote pour Vincent Toulouse à comprendre atiki bango Vincent Toulouse a commencé la analyse na boy aza ni pour ni contre parce que bango lokola baza batu mo ba mikala balala ngambu moko boye aya apesa fight mama président esimba te aya na nukaka aya bunda banda ko finga ba ko motinda bango ba déstabiliser moral ya bato ba se préparer pour un concert à Casino de Paris ozo moneza mauvaise foi et ça là bino ndeni tamba ba déstabiliser ba lo ba ke concert na Casino et ça là ki biso mabe po concert na bango ya arena Ferregola a soutenir yango na baina na ye moko na Ferregola asali lango vidéo a soutenir ba Kinois ba Guinéen ba Camerounais ba Ivoirien ba kende ko soutenir artiste ya mboka na Cor Arena biso tout au monde yango mais du coup boye Ferregola annoncé concert na ya Casino de Paris tala de grand tema mabe wana ngana obenga ngo sumte ya mabe te mena ko mobenga ngo na complexe wana eza complexe ibula muyaka na biso moto tikali na yeyo donc ekomi complexe moko boye ya komona ke non biso kaka papa bobeti concert ya Bercy eza kutu na ebite ce combien d'exemplaires ya batu boko tsakuna na lobata bongo mais Casino de Paris eza na kutu moins bo jalouser boko motinda ba chien na ba média bokende bo démoraliser batu mo bo ba ke non concert wana kozala te plus loin eloko zoka musanga grand père azolo ba ke non bokende na site na internet ya Casino de Paris boko mona ke date wana ezate papa Android yango donc les assulte que toke cyber pra dans monde comme mukuse na mbala moko pro ko YouTube pro ebimi tala siko de grand tema mabe voilà osomona do eza ba comportement nazo o na olela na ngambo artiste na biso faut revoir banti valeur ne faut longola bango pembe na bango voilà banti valeur na longola bango pembe na bango aujourd'hui tu pourrais dire quoi
sur Ferregola. Par rapport, parce qu'aujourd'hui, il est au four, au moulin, au cheval, je pourrais dire, dynastie, harmonie, répétition avec Bana Ina, Naibite Ferregola, Angasa Nabatu, Nyokolo Bananin. Nana Omo na mutu passe. Makambo o na sola ki angona Francis Modia roi des Amunda maître aolandanga depuis Paris na sola ki ne makambo oyo et là on a kolo bana artiste ezaka ke non bon vent. OK. Bon vent, courage, lelo silence na yo kimia na yo. Na ebisio, eza charge. Lelo bat faut pas comprendre que non aza le seul et l'unique héritier ya Wenge. Voilà. Eza révélation na opesa. OK. Omoni Ferregola banda na papa chéri mutu azalaka leader a Wenge. Oye na Vietsone, oye na ba Blaise Bula, oye na ba Vie Adolphe, oye na omoni Wenge tantolo ba Wenge 4x4 tout terrain. O batu nyonso ba koma lelo biso bana Wenge batu bapesa biso goût ya musique génération Wenge Vietsone vie na biso ba koma ba vie na bango pa ba rêve. Pona baba pire vie Ferregola. Mutu ko remplacer ka Ferregola na mutema ya wera osikala ozalate. Dans la sang ya Ferregola. Na yebisio Weranson. Voilà. Ba palpiter nde bazalaka mona we razwa diplôme boye. Quel que soit ba divergence. Na ebisio pire petit na e matricule 0. Voilà. Batika hypocrisie. Batika hypocrisie bazana mona we razwa diplôme boye ba poster vidéo. Oh respect, ce sont des hypocrites. Ba hypocrite ba sala ba bilo wana. Donc il est kele ça ozala nanga d'accord. Faire gole lo na ko senga nezaka que non bon vent l'artiste va de l'avant, courage, mokili mobimbezo zela mokili mobimbezo mona. OK. Talaka to na kisasa makeli batu bazo kana ezana inde 3. Donc répétition zo yinda ndeko yinda 10 jours au jour. C'est ça donc juste pour na ko ebisa bana mboka ke non donc we faire gola Kasavubu centre-ville et comment boucler batu bazo la harmonie bazo la dynastie na ebiso somo lelo batu faut pas comprendre que leader a Wenge muta ko incarna ba vene nyo sa représenter ba Wenge batu ba reva pour faire bango ba reva na ba banda lo na tango ya zo utamiki la zo ya bango ba telemaka ba misa batala la te ba otala je ne ça va. OK. Voilà, merci beaucoup en tout cas Rock to comme une souk émission na bande ko tout balanya to ko zo sur intégralité to fan na sou bientôt kochango lisu to kota na ba profondeur na misisa parce que obimi si vraiment au chauffer té au chauffer vraiment mais au chauffer ka to comme une souk ba remerciement na bande ko no so balanya na pesi bambote mingi na grande sœur na nga propre la nga depuis Las Vegas MK Nathalie Chilanda grande sœur na nga propre na pesi mbote ainsi que beau frère peselanga mbote na mama pe peselanga bango tumbote Francis Modia roi des Amunda na bo sanité Mifi Mams na Belgique na PCP mbote belé batutu ba sepeli une émission na PCP mbote belé ainsi que patron na biso chaîne to bo sanie pété na mama to PCP mbote belé ainsi que na peso merci mingi na PCP ndeko nanga cameraman ba mbote belé donc ouais héritier do omo na biso na PCP mbote moi c'est Rocky Lolo donc numéro à contact na bato balani numéro à contact pour na bato oyo na ebi ke mama Fanta Fofana zali anniversaire na ngeza le 18 juin. OK. Donc Ibula sola anniversaire na ngeza le 18 juin mama Fanta Fofana mama présidente na bami na olela numéro na ngeza plus 243 81 16 38 5 77 plus 243 81 16 38 5 77 donc WhatsApp batutu ba sepeli ba mona na Facebook Rocky Kilolo donc voilà merci beaucoup c'était la Rocky Kilolo automeka un peu ko solo na par rapport makambo za koleka na musique congolais quant à moi héritier Ibula je dis merci beaucoup na ba nyonso bazoti temps pourquoi pas Adrisha motomètre bebazi beba chafouin au monengo je dis merci beaucoup na mwali megege mote pela parce que toi na mabele donc photo pesa mbote pena pesa mwali mbambote sikazali voilà mwali megege mote pela toujours donc merci beaucoup na bandeko nyonso o balandaka héritier Ibula Adrisha motomètre bebazi beba chafouin omona yango moto na mbongo na makofi ne pe alia yango na batu moninga ya kakato mandala Adrisha motomètre voilà je dis encore merci à Mokonza Mboka le tout puissant champion adol depuis La Rochelle équipe ya mama Fanta Fofana mobima na pesi bino bambote je dis merci beaucoup à Audace Milandu pourquoi pas à maman Afi Milandu en tout cas merci beaucoup na héritier na sima ya caméra pourquoi pas na Brice na montage kuna na réalisation maramunyoso eza koleka kitoko en tout cas ngai quand à moi héritier Ibula ndenge na lobaka souvent to monani soki nzambe azongi na note play